Yabe, yoko zosomba lupango. Papa nsa kufatikeli Benita lokote, Benita telengani, na somba lupango na poto liboso na bino live na 2023. To koma na to si sangote, to koma na décembre te. No yabe. Lupango na poto. Yabe. Pono sala biso boyeko. Toa bandeko na yo. Papa nsa kufatikeli Benita lokote, Benita telengani, na somba lupango na poto liboso na bino live na 2023. To koma na to si sangote, to koma na décembre te. Na 2023 oyo kosila te. Ozosomba lupango. Ce n'est pas vrai. Soki na yoka yango na monoko no moko te. Na ngana ndima te. Papa nsa kufatikeli Benita lokote, Benita telengani, na somba lupango na poto liboso na bino live na 2023. To koma na to si sangote, to koma na décembre te. Osuki wana susu te. Okozala bayer. Bayer. Donc, okosomba lupango. Na 2023 oyo. Ekosila te. Obi ke toza na mois de mai. Etikali ka 7 mois. Po tokoma na 2024. Yo okosomba lupango. Okomi bayer. Bato bafutaka mbongo mpa na yo. Yo sololaka na kompani ya EDF. Ofutaka mpo. Okendeke yo mwana bapapie na yo. Ofute mpo ya ndako na yo. Papa nsa kufatikeli Benita lokote, Benita telengani, na somba lupango na poto liboso na bino live na 2023. To koma na to si sangote, to koma na décembre te. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Papa nsa kufatikeli Benita lokote, Benita telengani, na somba lupango na poto liboso na bino live na 2023. To koma na to si sangote, to koma na décembre te. Na koma bayeres na poto. Bandeko eza black te. Yabe sabali antuka wana bemission osina salaki ekoki. Siko kaka aza mukolo abali pe mukolo. Alors bonne chance pona bango kaka po likambo kolobe te. Te likambo kolobe ezali kote ndako. Awa yabe na quelques mois to na quelques semaines azosomba ndako. Sikoyo ndako yango ozala ya ye moko to ya couple. Bandeko bamakambo nazosalela yabe émission eza aventure te. Eza vie mobimba. Neti oyoyo yabe akosomba ndako. Boyoki bino moko na monoko na ye. Azosomba ndako akozala baye na 2023 oyo.
sikoyo basali mariage coutumier nani basali mariage rédigé te ou bien na mairie sikoyo so asomi ndako ata mariage ya mairie eza te ndako ekozala ya ye abe ye moko to na mobali na ye bon eloko nini aloba ya be turo oyo atuka aya koyebisa biso te soki mbongo akosomba ndako euti wapi soki alingi ayebisa biso atuka azala vrai ata koloba ne vérité 100% te aloba ta 65%. Aya komanipule biso te en tout cas pardon. Ponga papa robo émission ona sali ya mabe pona ya be ona salaki ezosalanga pasi mais ndenge nasalaki yango ekitinga motema mpona ba émission asala yango mbelati ndenge nasala yango tour oyo alobi akosomba lupangu na 2023 oyo akozala bayer awa na poto na kinkole te na maluku te awa na poto alors oyo alobi wana eleki deja kilo vraiment osakana te eya kobakisela biso makambo te ke o mbongo euti boye ezongi boye nsima nango komona ezalaki bongo te non soki alingi aloba na biso bisika mbongo euti na ndenge asombeli yango alors wana fo alobaka vérité tout d'abord pa ya mundele ntango akosomba ndako surtout lokola avandaka na poto ata kuta avandaka na afrique fo alakisa biso surtout alakisa mundele pourkui akobimisa mbongo asomba ndako général Makoso azalaka na Côte d'Ivoire aya kosomba awa ndako na France na prix ya 250 000 euros. Bandeko nazo continue boyebi ke bandako na poto ezobima moins cher ke na Congo mpo natalaki ndako mo bazoteka na Congo ya 900 000 $. D'avance bapri ya bandako yango na Congo bana batiaka yango l'État ou bien moto alamuki mbala moko atie prix ndenge alingi tozonga na poto epai Benita kosomba ndako Benita na félicité onano oza mayele opréféré osomba ndako na poto ofutela yango assurance ozala bayer otia balocataire ya mindele oyo aza travailleur embauché bravo ndenge nalobi Makoso asomba ndako 250 000 $. malakisa awa na France yavandaka na Afrique mazali agent immobilier atekaka bandako na Côte d'Ivoire ali commissionnaire bandako ya bato ye mutu atekaka par mois no par année akotisaka bénéfice ya plus de 1 million de $. Yango asombaki ndako wana
par l'acti ba preuve bandimi ye siko yabe ye pa kolakisa ba preuve hein akolakisa ba preuve ya ndako akolakisa bisika mbongo yango euti mais bon nayebi kaka kokoka nalobi lisusu yabe bonne chance félicitations et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.